Oui, c'est Congolais, ça a série à film à Jésus. On a été à Jésus au Mogoté. Il y a solo. Thomas, Pierre, na Baramou. C'est Barabas. Il y a solo. Toi, Karkisem. Écoute, ta passe. Kolonganga. Na bimisinga na moi, il faut na bukela. Nga. Tango pe na zui, na pimeli susu. Nga. Pona bombela. Nga. Nini zo sala totika la lelo bo. Boy. Et là, on a cette petite quantité. Ba konja pa ba sunga ba tala kana ba compano et ça ba dépense. OK. Batu na bra Congo. Batu ni bralima. Ndengeni. Pa moi photo ba masanga misus. Balela ka pasi me masanga sila ka bazwa ka wa kanyonga. Wa voli mitena du. Solo. Koma mutu fo privé yo. Yo mokolo yo bimisi yo olukeli yo ozeli yo opimeli yo problème là yo Natalia je pousse ni nakabelanga bandeko na kosamba likola bitinda bango bazola wapi ngana zo wapi eloko zangi bino yango na kosanga maki Natalia je za demi finale pololo olongwe Natala soko ko bimisa nini soki ni sumu ye lana. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'herbe. Vous allez partout dans le monde, toujours la catégorie culture Africa, chaîne éducative, chaîne nombre one, chaîne numéro 1. 49 Sabino chaîne Oyo et c'est pour la caméra source information. Les Sarabino bo s'abonnera toujours aux ala des cités. Yom te s'abonner, merci. Yom te s'abonner, massivement toujours. Nemi Sarabino abolinga pe obo préféré to kum de la bosolo. Bébé ke to kum de la bosolo et la caméra d'actualité vrai toujours. La simple présentatrice Nabino Derkasiangoma, la femme qui changeait la figure du monde. La plateau na biso mokolo lelo peambi moko obo mesana kolanda na chaîne na biso butu lokola moi pasteur journée lité a pété 49 Sabino awa eskato ya ko ba conseil awa meskato yo kaka Mateya et pas pasteur John. Non senga na oyo azana derrière caméra Loutete sénateur. Fongela la biso plateau. Zila biso invité na biso ya mokolo moi lelo. C'est parti. Passe ta beauté. Beauté. Bonne santé. Très bien. Merci beaucoup. Nous acceptons l'invitation sur mokolo ya lelo. Et passe ça. To comme na moment ba fête hein. Ba fête ya Wezoya. Et pardon, déjà, déjà le lot, déjà le 7 décembre 2023. La fête Yango Zoya vraiment, en tout cas, conseil nini européen sa population congolaise au poison d'habitation, balandabiso partout dans le monde, dans la catégorie culture Africa. Bon. Tout n'est bien. Selon tu mais selon nga. Pero dans notre bagaya ba fête, tina na ngove mani nini. Mandanga bien. Non, et non, on bien pasteur. Oyebi muto azana mbongo te alingaka makamba minene na matoi na ete ba fête to ba sakomaka. O comprend. O azaka na mbongo nda provoka bisika ba fête eza pour que relaxa mbongo kumunemo et monana. Voilà. O azana difficulté to somona makamba na clair te azaka na souci a fête to sango moko na matoi te. Période toza selonga. Et la période ya nini na kosala po vina ngesi esimba. Voilà. Ça comprendre. Et quand tu passes Stéphane. Maman na tolo ba calcul moko simple mais ça série. Voilà. Koya mukilité obanga makamyo so miso kokosa ona kotala. Nakamwe. Salela ka nzoto naona kibompanga na komema ngo wapi. Soko tali munena terre ko mona ke bale nde kozala. Moni munena terre. Et bi msakalo ko ba joueur nyoso ba ko simba bale te po bale leki muke terre munene. Voilà. Mais so baby ko sala emplacement na terrain ko kata ba passe ti ba tu ba tali ba beteli bino maboko. Et quand tu as passé Fanda au moninga na ko sepela kana bona ne teme na sepela ko na komi les premiers banda na compagnie ke ko 6 années nzambe ya solo passe so ipe na 6 années na piaka na ko komi nzambe mais na ko thelongi na feti te na komi na nga décembre na piaka na ko feteleni nini to zaka clair moi été maman yango oyebi tolo bakalikambo na kokosa te tolo bakalikambo nde makambo esimbi Voilà. Pero ni toza, toke malembe. Eko ta pasa. Bona ne yango ekomi. Toboyi te eye. Ekuti ngapia
piaka. Parce qu'on a fêté pour na bonne année, ton a commis Nzambe. Yango nde problème. Ah. Pas ça. Ngana commis Nzambe merci na komito tongo. Mais na kotema kama fête na mutu te pour na zapia piaka. Ya solo. Sikoyo ngande fona yeba. Pona koma kana ba bonne année kimia na lukela nzoto nini. Kozaka na confina piaka te, azana problème na yete. Zana confina nzoto na yo lukela nini. Pourquoi kaliki? Mama bana nazasi na confité. Ngaso na moni mbongo musika na ngana na confina mbongo te. Ni na sala ki aboyi ko ya. Na pekisi ngana kuita na ye atenga barrière. Yo kanga conseil. Banyama balia ko ofeme banyama nyoso batonda kate. Voilà. Banyama balingana na calcul. Soso moko ta pesa nzoto mobali nyoso kwa zaso. Soso apona ko sa courage. Obeta ka kokoriko apia kele. Mama naloba nini? Ekota passe efanda. Efanda makasi. Comment ça sont mosusu mobala linga kimi mbanga matinzete? So amoni esimi tako le kawatina makolo wo. Bolamba kabisa mapona mobala pia ka ona lingi na ngate kwa mekutu bino bolia olianga. Gana mwana nafani beso sa double ngana makolo kwa chombo. Tala soso mobala linga ya kimi. Opia mata ala kimi avandi pembeni. Na telinga na bi tiens c'est que mobala soso pia ka. Photo e baka makamdenge sa. Baliaka ofeme aponi mobali bongo kota mbongo tokopona te ndenge yango kande makam mama nazo ba sembo alanda ngai ozo ketala ekota passe fanda nazemi sayo ko ya mukiri biyaya te yango pa problème yokanga makele mama na yoka nanga ba makele me ko posila turo na ebite o bozolu kamutabi ma to bozenga bosande orchestre Nzembo na nzembo ni maro botangi te ka kobina na kobina. Mboko bokobini sa batu nyonso. Bote ko sema na danse lokwa musique ya Kintweni. Mama na zemso polele. Oka la TV publicité nyonso ko simba fo babina. Na zo bana polele. Ngana fa na tali TV mko cravate o sa publicité mazobina. Finalement lokwa musique pila Congo nde nyonso komika kobina bina. Ndako posile pe kobina. Mama, posile kobina, nyonso kobina. Omboka te. Kongo soko za penda calme, uza mutu moko za mutu pokobela liboma sa osimba kisi. Likolo bimona mona makelele kaka. Donc on appelle ça bana l'échec il faut titer. To koy na faux pour. Baba moko babar 7. Nazo bana makamba mike soko ndiminga. Ekota passa. Oyebi nazo robao. Intérêt à pays, intérêt à battre, na conscience. Bonne année ya yangoyo. Comment te suis-tu qu'on a bonne année quand tu commis pembe na bali 30? Comment na janvier na février j'ai quatre la bonne année cornet na lukele konjo na bomba. Tu veux kanga? Et quand tu bosale la bonne année ngape na saka bongo na bima. Na ofale konjo na bonne année pour na fêter ya nini? Na sali fête bonne année pour na konjo na saki $40. Ba moninga na bar le premier prêtre ye moi si aso ba pesinga d'autres na 2000 langanga bien. Ceux qui te côté janvier. Bonne année na fête le premier. Janvier ko to ko tana 2024 et si mana ko sale langani nini? Déplacer na yeba vie. Mama yokanga ekota passa bao ba réussi na vie bazaki na posa ya ba fête nyonso kwa biso batala ki fina bango manka fe na weli ko zombonga mukena fête lebe kotika nga pia kana zongi a zero vomena kanga mutema na ina ba fête ba chola chola ngo ko zombonga na ko fête sima na kwa exemple na mona mutu anniversaire na ye lelo lokwa zaki na mbongo taboko loba alala bimi pia ba so yo anniversaire zaki lobi anniversaire mutu kwa zaki pia kama aloba ezate tango eleki ba anniversaire misusu mukola kutana kina mwa mbongo tango ake komela osali mabe omeli moko na anniversaire na yo bakanti lokola na anniversaire nyosa mela ka bongo moko ebombi nyonso calcul ya vie ekota passa place na yebanga na tika banga na litio na pesa nga raison na boya ko zana bambongo moko na bimsa bobe telanga maboko na lobi na kweya mais lelo bomoninga prêtre biloko wana tika oke ndo kopana kapela oke ndo kopana kimbuta oke ndo betaka batuna katia bolo baka muto ala la avala la femme la de bouteilles
ye pas comme ça le quoi le kumba bambele tite mo na quartier ça yeba ndenga mela masanga poko babeta ye Lorient bambonga ko senga bima prêtre biso to ko tande to maki le quoi bazoba to tamba na kisasa soko l'équipe l'action Moussa pi garçon banda ko la saka fema nini ore konjonanga na poche na ndimina le kana tukwa bilemba li papa ko 4 mais na bomba mnyo bongo tamu na ko sala 6 mois 7 mois na ko bimse konje funga mi prêtre yeyo Karikira Congo. On comprend très bien. On a appelé ça schéma. Schéma na zolo bar etali mutasambe la gate etali mopagano te. Etali peut-être que famille faut famille nan. Na zo appelé ça schéma ko bimana tout aux hommes na vie na oka kaka. Vie eza calcul. Vie eza ko bonge utana makanisa pe kwa na nzoto. Vraiment. Avant muta comme na résultat ko pesa vie na congé méchant asilikela ye eza makambo zomona na famille na makambo zomona na vie comment na âge o baninga bazwaka ngana zwaka te lisumu nini angele ki kiloko leka bani ya baninga de fortuna muninga wana saki ni na komi na mwelo ka mati komanda ti lelo kaka boy banda ko fuyer ko mona ko zana ba vidi moko wana ba shamba era na dusi mo ngome ma charge ko sisa pine kama nazana ngwa eko ta pasta na mana koma wana na beti karki tena kanga ba vidi nyoso yo kaske ba masa lokolo boy safo komizo zoba nabi mazoba pona koma mayele tena zala mayele akozala zoba on a le bakuri ya se eloko ezangi na période ezovanda soki indi to kabeli gouvernement nga kamwe mboka ni okende ba pesa mutu li pana mboka ni atende États-Unis ba ela mutu ko comme les États-Unis bibero ya yango ezala kate o ya bimita liya kate conseil na zo pesa na mutoki na yo ndo yo kanga très bien okende église ite ko bongeza courage vraiment otosi ya muke ekoya ebele osakani na ya muke obwaki nyoso pia ke zana badele komelaka batu nyoso landanga bien yana bapiaka mosusu yo te moto sengi ebakami yo nzambe mpe azotala soki olingi osala nini soki ambrie yo ebebisi yo soki epesi yo conscience ekomi courage kieba ozala pia kokoma su moto asoni kokufutami mpe pembeni ekota place efanda ezovanda vraiment na moto aza piaka te so fier piaka fier osimba te piaka eyaka po ekausa loko elamba na singa esilima mai koma oyo ekoya eya bato azalaka boye te komi boye ndenge nini modele azalaka ememanga na lofundu sambongo na tialongi na mai bocola bongo na nga waya mais sans frebi ebima eloko ezangi na rdc vraiment ekota pasa na oloba awa oya koyoka nga mutu lokola nga natiaka pays ka te naza congolais mpo na botama awa kozwa sanfa na nge ezokipe kongo te nga nde na koboma nzoto na nginda bongo kongo etyanga miso so nazozela bakonzi baleka na population bavote bango bongo babongisa mboka na kotika piaka bana bakomona nga mobali zoba nakozala papa bololo oya koyoka nga yoki courage na nga nde kopianga sanfa yango omoni nga soki esimbi awa te na kokati ya braza esimbi awa te na kiango angola soki te na ke mboka kote tuka nakende meli mpe ebima objectif nanga yo anti bakima Kongo bakenda lunda na sengo atali kokola na bana awa pasi mingi tofinga bango bagoigoi babagoigoi te baza bacourage bakabi nzoto na misala leta oyo balibane na bendie bango nyokola bango mbongo muke so andi période na kokufa bomeke na mboka bapaya asala misala bongo me bafute malamu koma boyo asalaka musala na poto na boyo asalaka na fiki soko na fiki kokanza kwa fiki ndaza na lisuma boya poto soko aya bokanza kwa prêtre façon battre na masine mais boy moko kuna futi be abo bolole parce que ça la bongo siko ya moni ba kongola biso ba bolole to kotana mulongo ba lien ya kele nyoso memangambo deliver ba deliver ka biso tile lelo mama ekota pasta efanda so ni ba deliver ko tigala piaka okoleka ba deliver si l'église nyoso baye te modele longia piaka efundaka vraiment ememaka posa mbange kauki wana tipotaka lelingi elomba kosekano ebebi soko sekimini eleki elongi nebele ya solo ya pasta piake soka bazolia na bato misusu yazolia ata kwanzaka nzoto ndela likambo bato misusu bazolia ezokwanzela nzoto nini mama
naleka na bapiaka bato bazoli akuna nga nazokosola mpe bebisela bango biloko ekokoma te mama nasala makambo nazaba na yo nga defandaka eloko moko mpo na kokima prophète nayebi te kobonga kota na nzela ya kozangaka moye sans fe kima yo eza te awa toya bulo ya yango yokanga ata nazwi na meli na lie soki nakomi piaka nayebiki nasaka mosala ekofuta komo ozobela kokende kolangwa na mbongo na baro bakabelo mosala na entre te bakongolais bajeune na nga nde na mfutema akamwaka nazaka mfutema kote nga nakomi kuna te yaya odebiyaka te osalaka rien moto azokabela nini olara apengi yo obengi nenge na telefone mpe azopromettre lokwa likelemba leka jeudi oyo boyo nazwi lelo tiaka dimanche ngolo kopesa oka $10 yango ma orometa calcule nga mokolo nazosambaka likolo kotambolaka mpa bandeko nini nakosala nazo alipa bango bazoela wapi te makanisi ebungi ntango kozonga masa naa na bandeko ebele eloko liboso bien on a le passé au Kanga. Centré. Abandon de fin de makambo minene. Amona kopa batase kochola. Mama. Kolaka. Yo kana musani ni yo bolole mutapusu. Ekingani ngana ko saki porter. Azero ba mbongo bakabele na bande na bana bimi prêtre. Tamba si ba kotala mutamalonga. Ye. Tamba kotela na koyi mo saboti. Ekomi ya nyongo. Comment ça laisse à moi na faka ndako tout a pondu pas fazer pas tata moi si. Ba pesa ki moi sana. Mama na zolo bano polele. Ngana bima zoba bo cholanga mena cholongi na moyi. Yango moninga na kota moi lipapa 6 mois tant que continue nge mati te. Ekota pasta. Ali kokoto na ali kokoto pona za na kuite. Voilà. So ina kele na kozola wapi na jeu. 30 40 na kenda kotala ndeko. Boniko mama. Nyama nini kola pia katala moninga na chele biloko. Nakati kole ofe ya zamba. Boniko. So na zena makamono kaka méchant. Ya moninga na telema na porta compagnie fo babenga ki journalé na kota. Ya moninga akenda kosaki boy. Ya moninga mona mituka na sokoli. Na chola mamena dépendre na binote. Voilà. Dépasse na za. Jango ntambe tanga talaka te o azokemba ma. Kombe ba ki église ba prier salipa. Kombe ba ke chelo ngina mona ko wa ba zo ba bina challenger. Mama on peut se conseiller musaka to sala kangama yango nde makama lelo telo bité clair relation nango lelo sala mama musala nyoso fo mekama voilà yesu kolo mukila ya mekama yango nde problème pasteur pourquoi ada yaka mukolo yesu ayembe pasteur ikamama na kopolata ezala bapwani kana yebisika yo ada ya mukolo est-ce ada alata couche abimamba ya moko akola na ye na mwasi na Eva mais yesu aya bebe aza mpe na zemi aninga mpe lokola bapebe maria mpe alalaka lokola mwana ebouge sakana o makambo mama na oyo eza bakambo moko kalikile omoni bao babandi landanga bien bayaka nango babebe te mpo moto akozata kengela bango lesaka bango mabele taka mwana asumba akengela boyezaka pasi yango moni adane bato babandaka mokili koya bato bayaka mikolo ntango bato bakomi ebele siko biso toye tobandi kibebe meme kolo mokili atoshi hiérarchie soko bimaka na zamba moko benga nde yesu na kola ndenge eza asoma bimela wapi aleka na canal eloko tosengaka canal periode toza avant ozwa 100 francs lipa nde tobetaka tolo nga na konginda fo oza na canal échange kosalela nzoto kiporter kofuta ozwa mbongo oza na échange te teka olingi te kendeki journale te moza na sosi na nginda kisi ezalaka pete maboso yango fo oza na eloko ekosala échange ebele bakenda fulu bakokisa bikila kisi azotala nakoye na mbongo ndenge nini opesa mikili olekisa mama na papa me vana yo foza na métier otekela tofana na ndako nakoyela wapi nazoyebisa yo luka métier lipe monana kotike na masolo kotantaka mpi na koliaka nsima bato te mokolela wapi ona oloba ekota mama yango moninga banda na yeba jeu na baka bandeko nanga bazopianga confiance mpo naza nano jeune ya solo nakokoma mokolo bakokimanga ya solo zala mobola koma na ba 70 ndeko nyonso kotalaka soki ebebeli endoki ye ya pasa sikoza bon point
Kasi onini sambongo fo bima mtamisa mabe. Na bato bana samba bana ba na so bana feka mu. Ngaku tunazaka jeune ba bambelanga na misa moli na makamna eba te likola piaka. Ya solo. Mama azaka na couper moko na lipa parce on a là il faut kimanga. Talaka mwana 7 a couper à 12 ans. Ya solo ana. Nazoka ngo singa lokwa sake zokende mboka. Ozinga loketu na singa ko peme komi dede. Singa na kati kwa motele bouger. Mama. Na bana yo ekota. So talinga te mo senti que mwano même une école et là talinga uniforme na ngande na lata ka mettre so talinga ko faza l'échec. Mo tatamba na kai mo be na taka na sachet vive na linga yo ko mettre. Osaka na saki na bete ya kambuya. Meta zo tala mo ba no emele. OK, ça qui est zati. OK, ça qui est zati pasta. Taka na récréation nga okimambangu te. Bala tanga sapata mikoro basomba na. Ona basomba ngata sapata nga keti na tombola basomba na correct tombola. Oba sapata correct. Ozaka bachaka ngo mai po o couleur esile bachaka mai pe zonga sika. Avana kene kasi na chaka sapatu mai ndena dindaki ne ba. Bale. Sapata pe yoka. Yango nde ba problème pasta. Tala ba chaussette na kati soki 6. Mbangu moke fa sauter me bala se baka bakanga. Onde munduki. Soko teli nga we ko loke ko lié. Na directeur inanga. Ale ka kota bafuka misanga te. Ale leka. Pasta. Ozo seka. Seka ko? Seka. Changer. Yango nde mama. Omboka te. Kima nzelo yo kima. Mama. Kishasa. Omboka te. 10 heures na récréation na 11 bana nyoso ba biscuit ba mapa. Ngana ko bimisa sachet na ngana na bimisi manyoko bakangela nga banda tongo. Manyoko na ngana ngumba. Même directeur na mette soko zele ka zo tala. Mwana azana makambo. Ngaite. Bande ba parade ba pesa ki. Bigi nyosa na zaka nango soki na kefo na soko kwa mécanicien bigi baby partout el bisinela. Eba bigi. Tenda kama ina kubeba. Et puis bigi na yekufa kale entero. Bigi boko mamba bigi kufa. So ndo sande. Mama. Bona bima esheki pang. On a aloba nzela ko kima. Ya solo passe. Kima pauvreté. Ozala mozuité mais kozanga ka te. Ba benda yo mozangi me mokeleli te eloko ezangi ba congolais. Mama yokanga azongela kobonga epona bilongi me kozwa ela mutu nyoso. Kobatela na ela mu ya mutu. Voilà. On a aloba. Ekota passe. Calcul ezangi ba. Komanga chaque jour que nous la masse tout ça en école. Dimanche à bomba ginga, lundi à bombinga. Mais tout ça comme salama moko. Tout ça ndenge moko. Organisation ni nyazana ngonga na tika la pia ka ale sanga lokwa mwana. Mayele. Abala sa alliance kendo tala. Modèle za na bana 4 on dimate. Na compagnie journalier. Mais na ndako kwa bomba kama na koleka directeur. Directeur azoka ba $500. Kendo tay na bar quit na quit. Soko na ndako directeur moi sina tonda banyongo. Mais journalier azoka mbonga 7 ndako na ordre. Batukutu ba sepla ba def sa moi si journalier koleka directeur. Ni ça ka boy organisation. Organisation voilà. Tozanga ba organisation to kabila bandoki valeur. O kinga na famille. Otambola ka yo moko baloki nana nani. Na wale bala makambo kwa Afrique. Et puis ça vraiment na bala balati si batu banunanga ngambo. Bakoko on est aux prières le kona tata mwasi. Ye pa bando moni etina zoka te feza mama. Akol tsa lia oteka na manga bisomoko. Na dala. Na opte original. Banyama pe bazaka na sata. Est-ce que lisuma nyama nya kabela sata ke lokai? Na kamwe. Obi na loba na mawo. Ekota pasta. Mama to milingite na viva ki boye na ba 2000 quelque na zoeba soko talinga mama somo mama na zoboya ko sombela nga savon na 10 000 il faut ko bambonga 5 bouteilles donc no mela masanga na poko na bar samedi mais soki ndo sukwa na savon baningi batikaka na douche na tente sapi ona komona ndena ko pakola pe na nguruti ko kanzoto mais na mbongo na kosomba pe na sombeli barman po bwaka ngane kala ke prêtre ye na zo privé nga kosombela ngelo ko malonga me pona ke no pesa nga bisengo na kokabela memi batu nanga ndenge moko ko o azana comportement na solo ba clair na yo nanganga ndenge moko
vie eza mayele oyo bakomi bapretre bauti na se mayele akobombe komisa bango bato ebele babongisa apui mosusu aya bakamaradi te ndeko te aye na lingala kotenga mapesi vi na courage akomi mpo tasombinda ndako toza na bandeko bakamaradi toyebi français na lingala osali nini otikala ya moko bisengasenga po akoyokanga ayekota pasta akopostile eyebe tokomi biyamba yango nde makambo moko mozosa propagande ya 10 personnes siko bopwani pasta vote moto oyo kovote propagande ya moto soki osali tika kangama na moko ozwi ya moto otie banderola ozwi ya moto otie banderola ozwi ya moto banderola awa mais finalement tant que de voter moko so okovote motema na elingi na moto ye oyebi so akabelaki yo mbongo wana kotika na conscience na mutu soki aleki te ntango bokokuta na sujet ke na voteki ye te olati bere pa ekekotalife ekekoma lisumu na modele na yo moko pasta mutu mosusu aza na dipolo eloko mpe ezosala boye conjoncture soki bajeune babe kotia nzoto na bacompagnie baliko badimi okovote motu na esengo te oyo na vote mpo aza na susi nazobela o clair kisasa ebebi te biso bato nde tolembisi méthode so ozokanga mama nazoba no clair epuis tokomi na haine na hypocrisie mutu mosusu omona pembe oyebi ye bien mpo vote ye ozokosena monoko ke na kovote oyo na pembe noke vote mutu ya mosika oboyika mutu angale aleka molembongo na ye mpo osali propagande bana kongo ebele naolobela yo o mokili te omona mutu abindela député ma vote te nalobi na yo nga nazoba clair tala totala bavote voter mutu okovote tika kosa propagande ya 6-7 personnes conscience ekofunda nga kena osala mabe nana mutu nga na bina na kovote so na kovote oyo mosusu wana jamais eloko mpe nazoloba oyokanga bien na nini ezosala totikala lelo boye eloko ezosala totikala boye bakonzi te bakonzi afa basunga batalaka na bacompagnie oyo esaka badepense batunaka bra congo batuni bralima ndenge nini pama ifoto bakisa masanga misusu balelaka pasi me masanga esilaka bazwaka watanyonga voli mite na du soko yokanga okopalenga osa pardon fidèle cher internet osa pardon le but moi c'est très nécessaire naolobelo pe sérieux batalaka place bisengo mpe ezalaka ntango batalaka babra kongo babalima bamasanga ezosila mpo bazotala babi te kala toyebaka babale ezaka okoti na quartier na balabala bar awa balelo eponi te partout baluka bar babeti bale na ntongo na poko batie bakiti carrefour nyonso bakomi otia bakiti masanga mpe ezosila batali te mboko ezosufi te bakosaka biso teni avec amour soko ezokanga naolobela o analyse série ntango bakoyoka babie atimbeli biso pasi ya mboka batalaka na entré na bareveni soki masanga etuli te bakomi na pasi ya makasi tobongisa ti tolongaka ezosila bana na bisengo toyebaka nde kosala conscience ya calculi te oroba te nalukelaka nga mbongo dépense oyo na géré oyo eza mpona komelama oyo mpona famille nde toboya yango moni bana ebele bakomi na babalabala telema na batriomphale telema wapi okomona bana ba 4 8 9 talemele est ce bango to baorphelin bombe ligne ekwaki na congo mpo tomonaki na kisasa bana bakufi bamama bakufi bango nyonso epuis tala bana baorphelin soki azosenga saka motuna se mpo susi mama azomonana te mais baorphelin atuli soki otumisi 500 opesi azoboya lobi pesanga 1000 soki azaorphelin tatiki mama na ndako tatindi asenga mama en tout cas pas ça analyse complet ezokota analyse mo bien fort orphelin tozopesa ede esakipaka te kaka mama akei wapi orphelin azalaka mbongo azotala kutu te mais baorphelin kisasa epuis tala église nyonso bazoteyaka baorphelin mata na bis soki apatela mati baorphelin na banzela orphelin na bamama komotama na kitunga azosaka baorphelin mbongo mais tala ye centre oko asaka na bureau o bambongo wana azozwa pa akenda koti malewa kaka mbongo akokabela wana akendaka na ndako ozosentir ke mama azobomba mobali na mbongo ya baorphelin yoka ngai ekota pasta kende na bawenze okotaka na wenze kosomba ta ndunda komasa na baorfele te tala kitunga mama kongo kongo soki bavini kambu pasta siko bao mabe mama mosu na bengana bango lobia
ba mama na otala kayango bon gada baleka mama na zaka boboto mais ba monene na changeaka bon faire les nyos ko bota marata bana mi ba te ko l'exemple na kamwe do fa no ko la muki na ke ko se bo fele eza bato bana ba share alinga makolo wa ba alata bandero la wa ba ko saka prota tout un moto ba ina je wana ba ko mi ba fele ba nyos mama Kongo fo ja misuga na kamwe na lero na ko akosa nani Kongo e baby motema mabe matina niveau 0 bato babonga balingi babola ba matate na biro ya ba ministère ba étudiant ba sisa classe ba sala kati ba tuyo so sala kuna ba zo ba beau frère bana kasi ba bokilo ba makangu de ba tendisa to ba tantela mo OK na ministère na wapo so la likambubeka na réception modèle fionga zolo pour répondre yo même au senti yo ba bimaka na chef na belo poleli ekota ba sisi kasi sima bazokemba bazokemba ba bololo na ba iletre batondi na place muto amayele azaka lokwa mutasambelaka soko le kama elo ndo banga makambo ebele muto na so tambo na fatira moni mutu fa banga so na tutie na tanga mingi pekisa boye koma bino botanga bosaka na lete na nzela bosaka lokwa botutoka ba kwa ba chauffeur de CC tini baketi baza pressé pour ba mema batu ba utanda ko bazonga bino kole komoni bango pipi embouteillage liboso so mettre makasi pipi yani balingi ki chef manda na bureau ti na nzela yo na terre bango batanga te bakota bango na fraude mama na zaka nanga no asi mezo kota passe na za clair et la comportement na talaka o batanga te hein de chance ko kota na leta te fanda na mobutu bato mobutu ata na Mercedes azo ya mona embouteillage jamais beta ta pimpi ya solo wana aoka soni toliaka mbongo na bango fata fungula banzela comment ko tshebo mal à l'aise nende ko timbile etana ni yeyo etapinga kasenda etana boboliko oma ye kuta oka bino soni ma pesika mboto ko batama ya lelo atambo monete mo kazo sa bomona akosi ko telema kitaka nganzela kwa créer fiance wato botena ni yeyo basolo petanga bana basoda lelo bakipakate ko kata sele linyos na kamwe olokotika mutu ko bambi papier justice libosale basale bandi oyoko kengela nzela ko motindo sombele manyoko pembene pe somba mbangu komonela mama ata lifele leki mboko na ordre yango nde bakambu lifele zaka na désordre mais lifele leki kongo na ordre po lifele so batindi eloko ye nango fo baboma yo na kamwe na lifele bayaka na likambu désordre yaka na mai yaka na masuba na lifele nazebisa yo ya solo wana pasi kendo somba yiba lwa lifele po na olobela yo ekota pasta lifele ezaka na ordre te osoma na lifele babeta maboko jamais mpona koseka abebisie koseka na bango mpe kaka kobebisa abebisie kuna koseka kama oyena malamu bokokoma malamu ekoti lifelo fo babomo ya solo mais eleki ordre yao mama désordre na mboko yo bango moko baosala na leta bazozwa mbongo ya pays population azomona te bato bauti baexpatrie bayeko na kisasa mpo baluka bisala basala odomo epesa bango rigueur ke bana mboka bofute bango bien kaka rigueur wana moto yango ya mundele soki akabeli yo mbongo kuta ozotouche te otushaka $10,000 expatrie asimisi yo $5,000 ondima obengaki na telefone mpo akotelaka ye mpo anyokolaka bakongolo ya yo tala buzobo eza na pays soko yokinga buzoba ekota pasta nakende Angola namona boye te mama sakana na ngole étranger sakana ngole basala bajete mama indien chinois na Angola osakana mwana mboka lokuta nayebi te loba nsima na nga nazoba no polele okoka te bangola tika mia paish soki kaka na mia paish onyoko na mboka na ye awa te awa pende talaka biso moko misala bapesa te na leta kwado kako oyo kosunga na bango kopekisa bamama ngani batya mapaka na balabala kopekisa oyo toyotya peisa salite ebandi nano na gombe balongoli na kamwe gombe ezodinda na mvula na gombe pe Kongo komiko asili mino mama na nga naopesa conseil mboka nini bintu nyonso kaka susi abima na kamwe
na ba no clair tambo na babala tous les jeunes fils aussi kaka longwa ninye tinda ka to longwa to kenda pe ko to kima pona ko bonga te kendo tala bangole bana Brazza na Ngola ba bonga te ba kima ka difficulté ko lia. OK. Comment vous touchez mbongo ebele na place au résultat ça négatif na kamwe dépasse na sila maele ba pays misusu ba ministre bango ba touchana na ba $6,000 tilo ba 5,000 mais kendo tala pays yango organisation ba bongisa nyonso biso awa mama député 21 na nga politicien te benga ba postuler fatsa ba na teko tino bango za na projet ni oyoka ba projet na bango soka suya kolongola bana ne kotaka baka bango pa bandeko akongola bango tinda bango poto lupanga fanda kana sabu ya famille faut que nous sommes lupanga na yebo ba yoko ba projet ya moni pays o mama soko compter na ba konta mboka mawa linga bango po ba congolais mais yo moko fine so dépendre na yo na ba bango clair ko tia nzambe na faute tena makambo etali vi na yo nzambe azana makambo ko pese motemo ko talola o etali tongo tipo kwa nzambe te o bateli yo te okukufa bolole vi netinga na yeba ke vi na nga ezana maboko ya nga nzambe zo batela nga me lipa na yo bima na mutoki na lekina nzela classe te kopi na ngeza soki na okisoni na lalinza nzala place na livanga donc moni nga zaka indépendant ekota pasta soki na bimi na kei na zonginga c'est quand on a les 3 fois messager so et comme si on t'a dit so simat na yabo mutunyo so pousser to mema ba farine et ba farine quand on mtoka makasi na tali ba retard pourquoi a dit to ketinda biso zo ka papa o nix sera fufu le ba non nix sera fufu na sentir que musa to saki mbwenge bi e bimi tana koma ina ndako muta sepla ina nga o asaka nanga oye abi ke solution ye na na pesa ba pesa nga raison congolais tika na pesa ba pesa raison na batu na balingi minene ba mwana bato kwa koka mazo kufanza zala kasi bolali na kamwe ndai te na sala échange bongo le langa kisa mo bima mais social bimanga solution pa ngemo e monana kasi na gagner procès vraiment ya moni ngata na kene église mais ba de lifenga exacté courage ni ba différent église na kamwe pia kera kwa galeri nyoso social na social vifa kwe akwe banda kwa pa bushaka okwa kina Jean-Petit décembre keiwa wapi la muka makambeza eko tapasa tongo za kwata donc je la lipa wapi Congo so ndio resi OK tala na église ozaka na mbonga te babwaki le veste kwa kati ndio mbonge pona abilo tala babola OK wapi makamba Congo za 6h à 19h beta ko palipa na zolo bela yo eko tapasta ils ont de quoi ya mari kama kotala ngaka pamba tope muninga na mwile lopendo changer na kwa kimi na changer na kamwe na mwile lopendo elata kio mingi elata mingi moyete ya mande ko pesa lipa to zalia ala na eta binos vérité na yino kota kolomo kina makambo etali yo na buzoba na yo na yina pe bateyo balata nzambe bana makambo tindi bangote ça vraiment ya solo ya bisa bandimi ke nzamba sala na va sala fa kutepe courage yo kanga maboka ko sala ndenge ni banda bible banda nani alukate ba pesa ofele na bible tala bible banda mache soki digi watu bali yo ko na motala ala bana yo bana jeunesse tina apocalypse na le belo polele o ba dama mani wana seke mokate beta bango balandaka o ka taliti ba sugiti kama ne kwe bande kwe des fois sono kwe ka ko babolole nyonso c'est en limite nyonso c'est en limite pona bisayo banyama nanu balia ko ofeme ko tonda na bango pasi bongo avant voyage ça na ko moko sabi que na fait du moko fu e ko futa po oza na sociali kam musala sala na fait du moko futa mi akati man fiske abombi yo ni kot ni wap ya na ba polele eko tapasa ko ya mukiri nyongo te mama na mona filme daga na privanga ko matabisi na mbongo mais na bonne ça dépense à 1000 francs so na matabisi à 1000 francs na bomi ekolo na ba no polele ya solo ko koma mutu fo privé yo moko kolo yo bimisi yo olukeli yo ozeli yo opimeli yo problème là yo to karikisen eko tapasa kolo nganga na bimisi nga na moi pona lukela nga tangu pe na zui na pimeli susu nga pona bombela nga
nga yoka kaliki na bimisinga na moi na ke na sali cop et bimisinga 20 000 francs pour mbongo soko yé na ngo aka na bakamba bebele pour ça bitabe yé soko ke na bitabe c'est ya pamba et quand je suis là na bibitabe te na oliaka goma moko kota malewe 2000 longo ke na 18 000 tana okende wana makambo kote lo musina munoko ezate ce qui fait tana moni bonbon secret tout na pimelinga pona bombelanga tana la na 18 000 lobi na tongo kilo et mati deuxième kana ke cop répétez le quoi boy soko suite oyaki nango bomba ki longo su de 2000 yokela ka ma on compte so sale yokanga tango ko sala ngo 1 mois 6 mois 7 mois batu fo baloba akopela kana mine sakata sombela kanto tone lamba te Natalia je pousse ni nakabelanga bande ko na ko samba likola bitinda bango bazola wapi ngana zo wapi eloko zangi bino yango ana ndepasse na kotsanga maki Natalia je zacha demi finale pololo olongwe Natalia soko ko bimisani nini soki ni sumo ye bana o bazo basumuka neti nga yangele ki kilo nani okoba ke bango te yonde zoba Kalki simple. Eko ta passe. Tant que vous mata équilibre yé. Wa koma kana mwa mbongo kotala famille koma musika ponyo soko somba. Wumela ka sima ko kina na famille te bokuta na matanga ba ko pesa valeur. Ki tu ko fana ngaba te misayo ezate. Komara ra coopérant. Ero ngo kene bana serbo za 500. Tama zo kene oyaka te ba ikima moko susi yaka. Mais yo lokola nga bolole o. Olingi masola mineno buchaka nzoto te. Mali kamke nana yana nga oh faut que nous t'aies pas payé $10 faut me mêler bas na comme kumisa yalo kwa manager okumisi yana yo atindio makamusu na sima puso zolanda ka sima na moi vraiment okozonga dido yo kotika ya biba mbape bapesi yo bana ne ba moni ko yaka kuna mingi bakomosa kanelo kwa makaku na zakaliki ya mama te etika yaka tutu mutu sakelo mawali yake alaki fupa chemi yo ko pesa so nyoko bakicha oyo o santi ko bimisa zoba ta ozabonga bimeke pa bata moni bali nganga na famille bolole botika la boy wako yoka ayoka naza noir sur blanc eko tapa mama na kangelo ko c'est na kufa na lukanzelanga challenger ndima soni mena bima na raison vraiment na sala misala soni na sukola mituka na kenda wapi ndio na koma nécessaire botika kana bakomba ba famille sa eloko na kama omoni botika ka sima ba nzampa zotala mapambola yo oleka zoba mwana nini akizenge bakota ene école babomba gende na ndako na kamwe mama mwana kizenge même kwa fête bakanake na singa ndako tako présenter kizenge libosa bat copine ko be ekobeba merci beaucoup na makambo bien ondimana ngati ekota passe fanga on a lobby awa wa ayoki 2021 aussi là bobo manjoto pona fête te betaka kalikili ngambo kono tisuka nozume manga wa fête abona nete ya mukolo moko remeseka nzambe na komi nanga lelo ebi mobola melaka kisi te to sombeli ya solo wana ngamo na lika wana opwani mama na bela malade makasi na olenga kisha 1000 francs nazoboya fo basomba demiki bakata ya 300 po 7 ans na valeur à 2 mapa nanguba bono ko tsanga bonisa na kamwe pona ebinga déjà so mega comprimé moko na poko ma maya lobo de pa ino ma pendant toute zone mobola batala ke na maladie mobola bika mo ka bika lokwa mutu abiki na molimo olala ki olamuki na biki mobola batala ka ete mo ka pesa sangu sabatuna na kamwe olala ki ngayo na biki na oki bien tambongo ne ba ko tuni comme une étape ninyo babiki azana mbongo tato ko tinda kisi pia ke babiki oso ke talendo komi mikumba mama pia ke ata accident moto pia ke soko ziko kitiki no hôpital olati be andota su famille to so tika ngande ko nangai nzamba tutaki yondo ya nanga awa nzamba tutenga tana kanto nde mutu na memi awa nzamba ko ndenga na mibikere ya mwana na ntaso ba tutinga le ka na monitor etali ngai te yo ndo la ta lokali kambu yo mona libumba na tonga na letre ko no memo bi memame kufa wana na kambu ki bele bole boke to peto di mama dikamba tina le kananga kata kwa na bimaka bozaki na yebite ndo la ta be Puisque on me bobote longolo teka na prince akumotalo ka pete. Toko beba sumbi. Na kamwe.
ti hôpital futa bango na mbongo nini yo. Merci beaucoup pasteur. Challenge tout fait. To bon la suka biso ngolo lelo et bientôt notre partenaire na biso na partage news Kiti Africa mot de la fin. Mot de la fin ka mikolo to sana cours anglais en ligne. Cours anglais en ligne à Londres. OK. Et puis même voyage. Ya solo. Au retinda moi à Londres ko ta classe batangisa na ba critères nyonso to. Na so bisayo. Et comme bon. Et ça ali numéro na zo pesa wa ya Giwa Ema. Ya nani ya Giwa Ema. Numéro na plus 44. 74 04 01 82 25. OK. Giwa Ema. Giwa Ema. Pour anglais ofele na wat ndo to chaka mega. Gratuit. Benga gani na zo bisayo anglais okanga ofele. Ya solo. Et puis voyage nyonso makambeta Londres wapi ye. O mwana yo moko kingandi vacances tout. Ye. Donc ça il faut to sunga Congo, so to sungi Congo te mabe. Totali batu malon baza mingi te mais quand même batu mike baza. Bata bref baza la rendeke, batu bazo raisonner Congo. Maete. Batu ba papa Giwa Ema bazo raisonner Congo. Mwana mboka wana. To fandi yango. Mboka moko yo moko yebi to zawa. Vraiment. Talaka neti ngana sana posa na bima na changer nationalité. Oh! Où changer nationalité? Nani ko fana pemena Congo te na kobela fa c'est pas? Pamba. Yo nga foto de cours anglais chaud. Mama cours anglais sambu sangana ba pena kindaki. Ya solo wana. Bongo so kindeka anglais likamsu tika. Mama na somba gâteau le ka pilipili kwa kondima yes. Isimini ngaga yes mama. Na dame bwe mama na pilipili. Banyo sendi magi yes. Nasema baka usali fo ya momio. Anglais. Tu vas papa Giwa Ema a la solution. A la solution pour te passer. Mama tika offre gratuit. Gratuit. Voyage ko benga eka. Benga eka na numéro au passe ta personne. Même kokenda bana ko koma ko tanga ye. Vraiment. Na yo moko pe. Vraiment. Ko toko ke ba jeunesse bazo la bisombo mbongo. Yango ne makambo. Congolais ko landa RDC. Aiko ka. Boka na biso mama. Toza ba traître moko ko le kata jida. Obiso Congolais zaka na série film à Jésus. Anga te ka Jésus moko te. Ya solo. Thomas, Pierre na Baramout. So barabas. Ya solo. Congolais te ka excès. Jida te ka moko mi boma. Combien de bateaux traînent Congo? Nakamwe. Akoya alimbongo Congo qui libanda teki Congo. Akoya ali en tout cas. Vraiment nakamwe. Pe bo ibe bele ko ki bo kenda kate. Kenda kate. Bo kanga melani. Même pour que ça soit ibe bien ko ki akimi. Ele kelanga. Pas sur ce monde na RDC liwa batu Congo. Maman suivez zate. Zatata mukie. Ba maître ba futa makamabe bana fu bazo kali sheki. Bana bazo bande bazo mata fu bazo pesa ba maître mbongo. Kala te baga na classe ba diplôme zo moi moko 3 fois 8 lelo même ko la bibamba nana azonga ko so. Baloria na baloria. Le quoi bazo corrompe bambongo bino tu boma mata. Ba pe ba si sa classe ba sala kate. Kendana ba ministère ba kota ba beau frère ba chéri na bango ba bata na ba no polele. Wana penda o ba vérité. Kongo ezambo kate. Vraiment. Na moni moko achimbongo na banki ndeko kufie mena mbongo na banki. Nakamwe. Ado 5 ko mindondo. Kotuna kana ba français on dirait kana mbongo batuna ka français. Nakamwe. Oh. Ya moninga mbongo fo mena kunda. Ya solo yo kunda no mbongo. Bo mena kunda. Mama na ba no polele. Vraiment. De ces mboka mo be ko tshaba tumala les. Vraiment. Nde wana kamusinga mbongo na bomba soki $3000. Ake ko senga nikamba urgence. Atange pesa 700. Ona basaka mikanda biku tantina penda ki atena ordinateur ki abeti masona baninga. O senti que lisolo feti moko bazo beta basoki pata batute. Mulongo batu ba 8h ba fandi bango bazoka ba 9h. Ba 10h. Bazo la bureau bo sa tongi to banda. Merci la confiance et fidélité au beau PC biso na KTJ New Culture Africa kakandene sabino ceux qui au s'abonnent merci yom bino au s'abonner s'abonner massivement au kozala de cité wana ba uti kolanda invité na biso mokolo lelo o benga makina kombo ya pasteur John Liteya ya tete komoni message pasteur John Alekisa lobi cours ya anglais gratuitement donc yo kaka na mega nao pasteur papa panda Papa Panin. Giwa Ema. Papa Giwa Ema, attends à Londres. Oui. Donc, yom to da po, oza na Londres, oza na États-Unis, oza na Paris, oza ngotinda mwana. Vacances, yom boko me voyager, donc azawana
disponible pour na mutu nyonso. Na pesi merci na oya zaki na derrière la caméra oya benda ki biso bilili pour être bon na biso na bandaku na bino onga lo bakake le seul caméraman oyo a filmera film Jésus Lutete sénateur les bogos. Na pesi merci na ba onyo so balingaka ngai le bisaka bino na émission la ngai bon Nzambe toujours ce qui est sans ngité to kutali mikolo bizali koya bye à la